batelelaka yo bayokisa masoni te papa ya borphelin bana bitike mosungi ya baveuve mobikisi oyo asekola ngai liboso ya banguna nanga alongolanga na maboko ya bayini banga batelelaka yo bayokisa masoni te papa ya borphelin bana bitike mosungi ya baveuve mobikisi oyo asekola ngai batelelaka yo bayokisa masoni te papa ya borphelin asekola ngai liboso ya banguna nanga alongolanga na maboko ya bayini banga mosungi ya baveuve mobikisi oyo asekola ngai liboso ya banguna nanga alongola batelelaka yo bayokisa masoni te papa ya borphelin bana bitike mosungi ya baveuve mobikisi oyo asekola ngai liboso ya banguna nanga alongolanga na maboko ya bayini banga ya bayini banga batelelaka yo bayokisa masoni te papa ya borphelin bana bitike mosungi ya baveuve mobikisi oyo asekola ngai liboso ya banguna nanga alongolanga na maboko ya bayini banga batelelaka yo bayokisa masoni te papa ya borphelin bana bitike mosungi ya baveuve mobikisi oyo asekola ngai batelelaka yo bayokisa masoni te papa ya borphelin bana bitike mosungi ya baveuve mobikisi oyo asekola ngai liboso ya banguna nanga alongolanga na maboko. Alléluia. Yo olinginga mingi Nana kolinga biso lokola yo mosantu. yo kufelakinga Ovesika na biso mekulusu. otalisinga nzela Otalisa biso nzela tokoki kolonga. yesu ndeko na boli Bande kwa libota bakoki kobwaka. Alléluia. yo olinginga mingi Kasi yo linga biso ya mbote tobotama Yesu Masia. Talondima kufa na ekulusu pona biso Jésus-Christ de Nazareth. Otalisanga nzela elonga kileka mwa. Alléluia. Alléluia. Rakabasaka baboshe. Yekamana ya baba boshe. Jésus. Alléluia. Alléluia. Na ukimela wapi? Batonga bachola yoza nzambo kufelanga nekulusu. Alléluia. Soko pasi sokoliva na yebi okolongwa na ngaite Okotikanga soki mokete mosantu je crois ça. sopa kimaki La puissance de ton sang si l'amour de Golgotha me réclame. tingana zwabo Alléluia. soko pasi sokoliva Car il est écrit, ils te feront la na guerre, yebi okolongwa na ngaite mais ils ne te vaincront pas. Alléluia. yonde osopa kimakila C'est le sang qui confisque les sangs d'Abel. bandeko balandi ya émission na biso balandi ya Kilongo TV mbote bisika ezwami bino toana esongo akutana na bino lelo toza awa na Mokali na Kimbantseke wape esika toye kovisite orphelinat ça marche. Orphelinat ça marche boyebi orphelin oyo tozali kokende kovisite na Mokali kaka me bisika bazalaki ezalaki malamu mingi te bacondition hygiénique ezalaki mabe makasi et puis ndako bazali kofanda ezalaki mpe mabe tosalaki makasi tosengaki bino misolo
na fondation na biso fondation Rabi Mavinga tosengaki misolo kasi bosungaki pe esalaki bandeko balongwa kuna nde bakomi awa lupango bozomona nde esika orphelinat ça marche ekomi tokomi première fois to visiter bango awa yango oyo avenue Bantimba bisika oyo bakomi avenue Bantimba numéro 42 na mokali kaka eza sous moi musika je crois 5 ou 6 avenues koleka bisika oyo bazalaka kala toya na orphelinat oyo na pasteur de la foi toya na mama Fifi Luzolo toya na artiste na biso Belvi Kandi toya na pasteur Kosi et bato ebele pe basunga pona orphelinat oyo ça marche bobi orphelinat oyo bana baze ebele merci et pas maman Rachel na Suède merci et pas na bino nyonso bozo sungaka orphelinat oyo tika nzambe apambola bino toya na bandeko moko ba ko rendre visite na bana oyo ya bitike ndenge makomi elobi na répétaka ngo chaque fois Jacques chapitre 1er verset 27. La religion pure, sans tâche devant Dieu notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. Voilà biso to sama komi yango toye to visiter bango toye biso mokote toye na bandeko bo découvrir bango kuna na kati yango na pesi merci pa koko demo azambelili tokoba reportage na biso Kilongo TV. Alléluia. 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 Hey. Okende wapi mosantu Yesu masiasa kinoyote. Tango malade matimu nganga ba condamné yawe yosu ya lokola métier par excellence. Alléluia. Libote sangatina yonde tina na biso. Ebe yo ebe Glody bazwaka ye na babokaka ye awa na orphelinat ça marche mama azwa ye na quelques jours azali mwana machombe na français za nini azali mwana prématuré balobaka bongo azali prématuré babokaka ye sikoyo bosanti nde na omeme boye so na bina kende ti victoire mpona mila baji nzela osanti make sava orphelinat ça marche azalaki na poids vraiment te il faut alia il faut boye mais na sepelane mpo aza kitoko azwa ngai bebe Glody wana oyo aza na histoire bana boye nde bango moto bazala ba Joseph bango moto bazalaka bakonzi ya mboka plus tard moi zoso akoya mokonzi ya mboka ata akoyi mobange na koya na ese petit wana mokonzi ya mboka mais C'est bon, toi, bandeko. Bonjour. Bonjour. Bonjour les amis. Bonjour. Boyambi ba maman bomoni bango. Ba maman bana otala bino parce que quand tu sois tout sambela te to bondeli. To bondeli. Merci Zambé pour abonner na yo santi sokat na esika lelo. Omomi ba mama ba ko rendre visite et pas ya bana oto benga bana bitike kasi makomi biete. La religion pure sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins, les veuves dans leurs afflictions. Voilà de tang na mokanda Jacques chapitre 1er verset 27. Zambé to sali ndenge makomi lubi.
yango tobeleli opambola bandeko oyo baye awa lelo opambola oyo nyonso akanisaki kocontribue mpona quelque chose bana oyo bakoka kozwa eloko ya kolia bakoka kosepela pambola esika misolo euti pambola mpe oyo asalaki ne puisque geste déplacement toka contribuer à travers énergie na ye pour que bana oyo bazwa quelque chose zambe totiki bana oyo na nsina loboko na yo ina na yo ezala na bango nyonso bakosala kokola na bango nzambe na nsina loboko na yo moko talanda bango na kindoki to mpe distraction bana oyo lobi bazala bato batémoigne grandeur na yo balobaki bazali bana bitike nzambe yo okomisi bango bato natiki bongo orphelinat ya marche na nsina loboko na yo elongo na mama Chantal oyo azali kobatela bango awa tobonde na kombo yesu masiya nazareth obi amen nzambe maboko alleluya wabia tomoi bamama baza awa bamama na biso baya na bango babamalamu boyebi te baya na bango okolobonsi oyo asongisongi baya na bango ça c'est très bien bamama baza mpandi babe mikolo bango bakoloba to bakoloba te baloba to baloba te voilà topesi maloba na mboka bamama bakoloba mama biso aza mpandi ya kobanda vraiment toye kotala bino na kati na orphelina oyo eza esengo amen tu mosusu toyaki awa koye koluka bino biso toyebaki bino te me na nzela ya mosika bamama moko nde bango nde bayebaki amen nde bakanisaki balobi eza na bana moko baza kuna bino bokende kotala bana wana nde bamama wana na nzela ya bolingo nzambe atiaki kati na bango nde bakangisaki mwa eloko balobi bino bokende komona mama Chantal na bana oyo baorphelin oyo babwakami me ata bino bobwakami me nzambe wana abwaki bino te amen yango tolobaki bukona tolobaki ke bino nde boza boye bino boza avenir alobi amen nzambe wana kolokota bino nzambe wana kosala na bino makambo ya minene amen nzambe wana pe akochange situation ya vie na bino ezali mama Ani Basile aza na mboka États-Unis na bandeko na ye mususu oyo bazali baninga na ye mususu nde bango basanganaki mpona kotinda mwa mbongo balobi ke tokoki kolia kaka biso moko tozolia momo bana bazosouffrir bana bazangi eloko ya kolia du compassion wana oyo ekotaki na kati na mitema na bango nde batindaki quelque chose batindaki lokola $1000 balobi bokende botinda bosomba nanu mwa biloko ya bango kolia po bana wana lobi pe tomona ke na oyo biso totindi lobi wana pe tokobanda kokanisela bango nde yango pe toyaki pa maya Chantal tokutaki ndako nano esili te maya Chantal aleli lobi en tout cas tozolinga tolongwa kuna toyaka na esika oyo siko tokosala nini lokola ngai awa nazali naza kuluta mama Ani amene ngai naza ya na mama Ani mwasi ya papa Basile aza na mboka ya États-Unis mwana na ye pe ye moko akose présenter Joyce ene na ye pe aza awa nde siko lokwa tomonaki boye tobi te kasi mama Chantal yo mo ndengi lokwa esiko eza kitoko mama Chantal bite bosunganga na mwa eloko ya muke nde toyeko pesa mama Chantal pe mwa mbongo muke mwa $85 bite mama Chantal bongisa na mwa place obana bakoya mwa mbongo pe etikali nde yango to uti pe to somi mwa biloko ya bango kolia bango nde bakopambola bango amen parce que eza na mingi te muto a songer babimisa mwa eloko ya muke eza kaka muto aza na bolingo na nzambe oyo aza na compassion ya milimo ya bato amen nde yango biso pe toye lelo toye kotikela bino mwa biloko oyo bango bato akuna nde bakanisi bino nde bokopambola bango afeke bino pe ntango bokolia bino pe bopambwama amen tika nzambe wana akanisela bino apambola bino. Voilà, merci beaucoup et pas maman Ani Basile papa Basile nzambe apambola bino na geste oyo bosali eza malamu mingi mama na biso namoni we na biloko ebele tosala remise mo symbolique noyeba te totie biloko na nsima masante towana swa te topusana kaka kuna topusana oye na biloko ebele mama yaka oye na biloko ebele oye na biloko nini en tout cas naye na biloko ebele nasombaki baloko nasombaki loso ezali bido ya mafuta ya mbila ya wile ataki ya fufu eza na basemule basavo ya bana kosukola basavo ya kosukola bilamba bamatungulu basardine bamiliki basaki ya sukali
vraiment bamakala nasombaki biloko ebele biloko la wana namoni basaki ya makala basaki ya semoule okozwa nayebi te ata carton moko osala remise mo symbolique opesi mama Chantal mama mpe aza na mwana ya Joel sizwila mama ata mwana te ya Joel sizwila mama ata mwana wana biloko nzambe apambola mama Ani Basile na geste oyo na bandeko nyonso bacontribue kuna na États-Unis na moke oyo basali nzambe amona bino vraiment ekozala malamu mingi kosalaka bageste ya boye biloko yango oyo euti na bota na mama Ani Basile na bandeko na ye mosusu baninga na ye mosusu mpo nayebi bakombo na bango te vraiment nzambe wana pambola bango mpo epesami na bato nyonso te mpona kokanisela baoyo bano babengi bango baofele bana detike mais lokola nzambe wana tie compassion wana na bomoi na bango ya kotindela bango na banze eza na kosuka te bakobanda kokanisela bango de temps à temps mpona kosoutenir bana oyo. Oui, maman Chantal. Merci beaucoup maman nanga Ani, maman Ani Basile na papa nanga nzambe naza kuna mingi ngala koka koloba te mamba boye pesa nga émotion kaka nzambe wana amonaka fumi na se ya mai amona bino na baninga nyonso ebele mpe baza na bango na bambongo na bango baza kuna na bapoto me bazokanisa ata kosunga bana oyo te me na motema oyo ya bolingo oyo nzambe apesi kati na yo osala geste oyo na bandeko nyonso bakontribuaki nzambe apambola bino amona bino maboko na bino esangaka mbongo te esika nyonso bokonyata epesamela bino oyo boza yango bosenga nzambe akokisa yango oyo bazolu oyo nyonso oyo ozoluka nzambe akokisa yango libota na yo mobimba mpe namona na mabota mosusu mpe batinda mbongo mpe yaya mpe asali na ye mpe eloko te me ya solo mama ani oza na yaya oyo abangaka nzambe nzambe apambola mama na ngai mama Lokadi nzambe apambola ye libota na ye mobimba na bana na ye na mobali na ye nzambe apambola ya Joyce vraiment yaya na nga nazoyebaka ekala mingi te yaya akobenga nga aza kuna wana libondeli na biso tele mokolo bango batiaki mabolongo makolo awa nde tozobondela na bana mpona wana yaya mpe alanda yo mokolo yango ekozala esengo mpona biso makasi toyebi ke nzambe na biso akosaka te yaya Joyce azolanda kala mingi te d'ici décembre Merci beaucoup. Là, vous avez entendu maman Chantal, responsable orphelinat Olo. Nous avons côté ma maman Zamba Bonamino, Toko ba reportage. Allez. Voilà, bana balobi babondela mpona mama Basile, mama Ani. babondela mpe mpona bandeko nyonso oyo bakanisi kosala geste oyo ya malamu mingi bokanisa baorphelin bokanisa bana bitike nde bandeko na biso balobaka mwana washiya bokanisa ye kozala malamu mingi. Merci à beaucoup de malades. Je pense à maman Liliane Chamuna. Angèle Bouquet là déjà. Les enfants commencent à prier. On va aller là-bas pour avoir leur prière. Maman Ani Basile, to pesa Nzambe merci to kumisa ye apambola ya bakisela ebele to bonde na kombo na Fasia. Bana pesa merci Nzambe na pesa merci. Yawe to pesa merci koza Nzambe mususu kola Zambo yo pambola kanisa yo mona ki mama na biso Ani Basile papa. Yawe kota ikambola. Yawe telemo kota makambo. Esika nyonso kontia makolo ya Nzambe yawe akele eloko te Nzambe na kotata oh yawe na kotata
Nzambe napesi yo merci. Napesi yo merci Nzambe oza malamu obongwani te mosusu azali lokola yo te. Yango naye kopesa merci po te biso protect na mama biso mama Ani Bazi. Nzambe pambola ye oyo nyonso akoluka epesamela ye. Esika nyonso akoniata makolo na ye nyati epesameli na maboko ya lelo Nzambe. Pambola ye Nzambe ebele bana bambongo nango bakoki osalika liso te. Me ye na oyo amoki amonani nango asungi biso barofele. Yo lobi ete oyo asungaka barofele yo tika bango te. Botika mama ya biso te. Oya na ye mpe ezala liboso te asuka mpe te Nzambe. Pambola bango famille mobima na yaya na ye. Apesi mbongo mpe yaya na ye kokomisa na maboko na biso. Tosepe ndenge tosepeli biso tozolia tomela Nzambe kota azali pambola ye amona loboko na yo na kombo na Yesu Masiya. Amen. Là, c'était donc une prière de bénédiction. Bana bazolela epana Nzambe apambola bandeko basali geste oyo lokwa pe na lobai kaka. Mais vous savez, geste abwelanisa maka na lipamboli. Po na nga deya bopambwami bozada ya na esengo. Oyo pe atali akanisa sa geste ya bopambwama no déjà pour que osala yango malamu. Ya Jesse Boni. Malamu. Mais tango kotia esali wende. En tout cas, muto aza normal, aza humain. Un coup qu'on a la cas sensible par rapport à Esika Boy. Parce qu'on dit toujours que le bien-être universel, c'est vivre pour les autres. Ce n'est pas que aux yeux oyayo, au bon bien au na yo moko. Mais pendant qu'au fandi, au ebi que non, na mokilo nzambo akeli, ceux qui nzamba pesio, ils ont la bateau bazo lela. Ils ont la bateau bazo se demander, ndongeni na rola mukanaton, atali pa ya pamba. Mais nous bénissons le Seigneur en tout cas pour cet acte et Toye Tomoni Bano, yo bazan en bonne santé, en tout cas Nzamba Pambola, maman Chantal. Je vis que non, dans ces mondes ici, il y a des gens qui ont un cœur en tout cas. Il y a des gens qui ont un cœur pendant que... Aussi le bébé. Oui, entre mes mains. il me ressemble. Vraiment, il est mignon, il est vraiment beau. Il est vraiment beau. Nzamba Pambola, maman Chantal, que ses enfants en tout cas aillent très loin. Le Seigneur dit dans sa parole qu'il est le père des orphelins. Donc, le Seigneur, donc, parmi ces enfants, je sais qu'il y aura de grandes personnes, des autorités pour ces pays, cadre et amboko, parmi ces enfants. Donc, dans le monde entier, bateau bazali, oyo bazan amité mamalamu. En tout cas, Bokanisaka, toujours, quand vous avez quelque chose à manger le matin, sachez que quelque part, il y a quelqu'un dans un coin qui manque, ne fût qu'un petit rien. Que le Seigneur vous bénisse en tout cas. C'est Joyce Samville. Ok, merci beaucoup. Et maman Msazo Lobamingite, qu'est-ce que l'obini par rapport à Gestéo? Na sepeli mingi ndenge mama asali geste oyo eza na mingi bazoyeba kosalela yango te mais Nzamba pambola nazokoka na koloba mingi te mpona maya miso ekokita nga motema ezoswa mpona komona nanu bana yango ndenge baza epuis mama ye akanisi atindela bango eloko ya kolia. Nzamba pambola esika zwami, Nzamba pese ya ebele nanu kutu alobi ata fungoli munoko te, Nzamba banda deja kopesa ye oyo aza nango posa. Merci beaucoup. Et maman msona moni ozape okopusa na yo ozana enveloppe mona maboko wana nazana enveloppe na maboko pona kotikela pe mama Chantal mo eloko amuke po na kosombela bana ta mwa mapa malgré biloko ezali mwa pondu mwa nini vraiment komona muto azala motema mama Chantal epesami na mutu nyonso te. Vraiment na lebi ke Nzambe alola apambola mama Chantal apambola bana na ya pambola bana na ye mama Chantal ndi azili pamboli makasi pona kovanda na bana oyo kobokola bango ba caprice ya bana oyo nyonso wana zo supporter Nzamba alola wana futa ya mingi yango kaka likamna yalo bana ba mama nanga kuna mabazile bango ba pambwa malisusu koleka amen ba pambwa opesa mama Chantal pesa mama Chantal enveloppe voilà
Abioso mama lipa moi oyo kosunga bana eza malamu mingi nasola pe na bana te. Petite Adèle. Petite Adèle, ça va? Ça va bien. Ça va? Ça va bien. Regarde la caméra. Obini Petite Adèle. Osepeli? Hein? Yo comment on est? Esther. Esther, yo lobini. Na Ne mama ni atinde mne blobo obini. na pese merci nzamba pambola bakele ebele oyo ntatenge pese bikote ntakenda kama bone tenda na mbo sama bone tenda mbo nte bitoko vuvu na pese merci na si wana. Ok, nanya oloba, nanya oloba. Nanya oloba. Allez yo loba, yo comment on est? Joël. Joël olobini nde mama ni atinde mne blobo. Na pese merci nda pese biso biloko na ye kopesa merci nzamba bangsele ya ebele bangsele maboko na ye kutunda na mbongo na bangsele ya ebele. Ok, Joël alobi. Betela Joël maboko. Nani susa goloba? Nani? Moloto. Ale moloto. Wapi yade? Wapi yade? Moloto telema nanu. Ah moloto. Moloto bini. Na bezi merci maboko na ye kutunda na mbongo loko nyasa kuluka makoni ipesi nyasa konyakide pesa milaye na bezi merci Moloto alobi tobetele mpe maboko. Adele mutakongo mpona bato baoloba obina aloba yesara telema katina tela bi oloba bonjour. napesi nzambe merci Adele siko nani aloba susu nani ya blessing comment on est blessing obini nde mama nyati nalobi merci po atangisi biso po tosingi merci po atina biso biloko ebele po atina biso basanga Petite Adèle nani aloba tu ya mari wapi ye akangi deja elongi ayoka ne soni ya mari ayoka soni telema place oza obi nini kombo nanga Delicia napesi mama ani merci napesi mama ani merci po te oyo asali mpona biso baofeleli biso basardine bamiliki basaki ya loso napesi ye merci esika nyonso anyata epesamela ye oyo nyonso asala epesamela ye toya mpe na mposa kotanga ane mpe yango baninga mpe baotanga biso mpe toya na mposa kotanga toya mpe na mposa machine à laver tonika bilamba konika bilamba na maboko pasi toya mpe na mposa machine à laver tonika bilamba oyo nazalaki na oyo ya oloba yango wana. Ok, problème te. Mais namoni mpe oza na se ya nini wana nini? Na se ya papier hygiénique. Babengaka nini? Spaghetti. Peta de yoka. Babengaka nini? Voilà, merci beaucoup. Ça fait du bien comme ça. Et lorsqu'on parle avec les enfants, on leur apporte la joie, on leur prouve de notre affection. Ça fait du bien comme ça, mais ça fait mal lorsqu'on sort d'ici. Et batika la bongo. Masande. Bien, yo communication. Emmanuel. Emma. Obini. Napesi merci na bato nyonso oyo basoutenir biso. Napesi bango merci nzamba pambola bango parce que tozongaki biloko alia miliki kutu ezalaki te tobanda komela ti. Mais ezalaki te tobanda komela ti tika bongo ya rouge mais topesi merci nzamba pambola ye mpo na ye bilobilo omela ti ya bien. Les années ça peut être moins 2 mois. Ça 2 mois makasi. Merci. Le bino yo melati ya. Te. Yo ya shinde nini ya bi. Ngana muntu na bino. Te oyaka. C'est bon, mais ba programme non déjà. Ba programme biso. Aujourd'hui. A joué 56. Muke bon point. Virgule 2 na bino 6e. 6e. Travailler qui bien été bande ko benga na biso. Ama difficulté naval mais na sengi. Na batu nyonso. Oyo ya kosunga biso. Olukela biso ata moi. Tu robeta 65%. Te 65 ya muke. Nakoko matana 80. Outina 56 mba mo 80 bonne boyeko. Zende bongo po tout notre travail qui bien été. Mo tchata 66. Ata 66. Besi batu nyonso o ba kosunga biso, ba soutenir biso na classe pona kotanga
Minerva lipasi mama zonyokama atekaka te asalaka te nzambe asunga bato nyonso oyo bakosunga biso mpona klasi mpona kotanga soki basungi biso ezala mpe malamu polobi mpe so tokoli totangi mpe baklasi yango tosilisi tobosana mpe bato yango te nzambe asunga biso ata bango bakomi mibange ata bana na bango ata bakoko na bango. Nzambe apambola bino eza malamu mingi. Merci Coco Dema, je dis merci à Dominique qui est le mon Msakata, merci à maman Annie Basile, merci beaucoup à maman Léa in London, merci beaucoup à Dominique qui est le mon Msakata, papa Duval Kassongo, un mouyaka qui se respecte. Papa Duval Kassongo, merci à vous. Ariane Ochesco, le vice Cyril Arsène Modabu, les garçons capables. Merci à vous tous qui avez ces cœurs-là, un cœur sensible, un cœur de compassion, un bon cœur pour faire des gestes, ces genres de gestes. Merci à vous tous. Je dis merci à Coco Dema qui est derrière la caméra. Merci à Fiston Bassen de FB International, Agence Assure. Merci Panayo. Merci Coco Dema. Tokute Mbalasima numéro Asika, Kilongo TV, une chaîne à 100% sociale. Baebatalelaka yo bayokisa masoni te papa ya borphelin bana bitike mosungi ya baveuve mobikisi oyo asekola ngai liboso ya banguna na nga alongolanga na maboko ya bayini banga baebatalelaka yo bayokisa masoni te papa ya borphelin bana bitike mosungi ya baveuve mobikisi oyo asekola ngai baebatalelaka yo bayokisa masoni te papa ya borphelin asekola ngai liboso ya banguna na nga alongolanga na maboko ya bayini banga mosungi ya baveuve mobikisi oyo asekola ngai liboso ya banguna na nga alongola baebatalelaka yo bayokisa masoni te papa ya borphelin bana bitike mosungi ya baveuve mobikisi oyo asekola ngai liboso ya banguna na nga alongolanga na maboko ya bayini banga baebatalelaka yo bayokisa masoni te papa ya borphelin bana bitike mosungi ya baveuve mobikisi oyo asekola ngai liboso ya banguna na nga alongolanga na maboko ya bayini banga baebatalelaka yo bayokisa masoni te papa ya borphelin bana bitike mosungi ya baveuve mobikisi oyo asekola ngai baebatalelaka yo bayokisa masoni te papa ya borphelin bana bitike mosungi ya baveuve mobikisi oyo asekola ngai liboso ya banguna na nga alongolanga na maboko